Bonjour, bonjour. Rango Tsapo Nako Betelabino Masolo. En tout cas, juste une petite détente parce que Nazo comprendre. Il y a une phrase que Zoloba Mingi na Kinshasa et Zoloba Mbokelingi. Natalaki na ba groupe belé to na ba banzela belé na ba Facebook ko kaka Mbokelingi. Mais soko tali Mbokelingi yango na makamba lobela Mbokelingi eza lokola moto akufi babomi moto Mbokelingi. Namoni dernièrement ba kamati ba publié ma ya régie des eaux ezeko bima na couleur bleue. Ma ya couleur ebimi bleu ba komi na se Mbokelingi commentaire na bango. Nga na enabi likambo nini obokoloba Mbokelingi makambo Mbokelingi yango ezalaka ça explique quoi? Et ça c'est un terme kinois si j'ai bien compris. Ezali pona peut-être ndenge na kin bazo sepela ko critiquer, une façon de critiquer ba ok na on a sens opposé. C'est-à-dire quand on dit Mbokelingi est-ce que eza bien bota la sko likambo ba bendi Mbokelingi eza bien to eza bien te. Voilà. Et c'est que ça ngai. Mais ce que pas yonga na baka Mbokelingi ezali tango na moni photo ya ndundu un albinos azotuna bongo biso po na loi tiani bolobi nini. Alors la question est posée bande ko ngai loi tiani balobi eza discriminatoire. Sikoyo ndundu siko olobi nini loi tiani. Vous allez me répondre directement que Ndundu azali moto normal, Ndundu azali congolais à 100%, mais na moni moi na Ndundu atuni question. Bongo yo na loi tiani bolobi nini? Wana sikoyo nde esika ngalo baka Mbokelingi. Bande ko ba bolingo ezalaki détente moke na Raphaël Ngoma Tsasa Rango Molobe na bino nde tokutani mbala ya sima. Voilà. Je crois que moi pose ya mosala esenga kite na betela bino moi lisolo. Allez, ciao, ciao. Un grand bonjour à Aldas. Comme vous avez la vidéo partagée, c'est-à-dire que vous partagez en gros ti comme la Noël Tiani Ayoka, moi na ndundu esika za ekoloba et pas pour Chabiso. Bye bye.